chaque non ba étrangla qui sentinelle na quelque garde au bazalé na porte kokota ba koti na kati wana nde na moni l'un des criminels a sali en sorte que non akita disjoncteur na moni courant et katanaki mais ba lumière ya ba voisin nde e permetaki maman nana zali na kati amona libanda comment na moni libanda a comprenait que non bazaki envahi na ba criminel mais pendant que nzamba ndeko kolaksanga bon na moni na vision papa fali azali na kati te papa azali yemoro papa azali na kati te aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mamakandi elobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisikana elongo na nzambe oyo babenga na makomi. Shalom, shalom, shalom de partout où vous êtes. J'espère que vous allez bien. Moi aussi ça va par la grâce de Dieu. Nalu banalingala depuis lobby na salaki vision na tongo vision na iso concerné ndeko na biso papa na biso grand frère na biso papa Fali Ipupa na pesi mbote place azwani na mona kindoto nzamba laksenga na ndoto na moni esprit nanga et se retrouver quelque part mais na quelque part ango bola tsanga ezaki ndako na ye mais bayisinga ezandako oyo fo akota ya sika na kati ya ndako wana na moni esprit nanga bola tsanga mama nana ketchup et puis na bandeko na biso bana na ye bazale na kati ya ndako wana mais pendant que nande komona vision wana balaksinga na molimo j'ai vu l'extérieur de la maison. Il y avait des gens au Bakotei Nakati, mais Bango Nakati Baïbaïté. Et puis, c'était des gens bien armés. Et puis, Bazala qui tellement nombreux, au point déjà que non, étrangla qui sentinelle, n'a que garde au Bazalé na porte. Kokota Bakoti Nakati wana, nde na moni l'un des criminels a sali en sorte que non akita disjoncteur na moni courant et katanaki mais ba lumière ya ba voisin nde e permetaki maman nana zali na kati amona libanda comment na moni libanda a comprenait que non bazaki envahi na ba criminel mais pendant que nzamba ndeko kolaksanga bon na moni na vision papa Fali azali na kati te papa azali yemoro papa azali na kati te azali na kati te mais moi si naika na bana ndimu bazali na kati lorsque na moni bongo ye aluki maman nana asala effort pour que a tourner na ba couloir mususu aluka a sécuriser bana parce que na moni bana mikolo te mais na moni ka bana mike na moko ya mobile aza un peu déjà avancé ndi na ndé omona na vision na moni kobima bimi na si abima na sima a moni certaines portes déjà bafungula ki yango ba traverser ba barrière na couloir wana et puis a décidé ki kozwa abomba bana misusu na ba pièces misusu ezaki réservé na ndeti na 4 abombi bango nde vision place esukaki yango wana lorsque na lamuki na pongi j'ai essayé un peu de discerner ndekolo azoyebisanga que eza likambo ko discerner te eza likambo eza clair o alakisinga oyo batu bazo préparer pour que bakokisango kala mingi te dans quelques temps nzambe ayebisinga que misu na ye eza likolo ya ndeko na biso Fali Ipupa c'est pour cela azolinga te mabe ekomela ye prévane nzambe ayebisinga baluki na empoisonnement et aussi mbaté mais deuxième chose baoka basala eza baliba éliminer
à travers les armes. Batboya, Bolukaba, Boumaï. Nzambe Abisingaka tout simplement, Naebisaye, à renforcer sécurité naïe. À renforcer sécurité, à ça là effort vraiment à renforcer sécurité naïe. Et puis, Nzamba Lola Asungaye, Abatelaye. Mais Nzamba Abisinga Naebisaye, c'est ce que Misunaye, Nzambe Ezali Kolo naïe. Depuis lobby, lorsque j'ai reçu les messages de la part de Dieu, d'habitude, je n'ai pas un message sur les réseaux sociaux. J'ai réfléchi comment ça la peau que na comme ça message au panaye, mais na répertoire na zata numéro ya mutu moko te o aza membre bureau naye, et puis na ebité soyi aza na Kinshasa to azawapi, en tout cas appelons ditane et banité. Pendant que lobby n'andait pour réfléchir, j'étais allé voir même quelque part, j'ai rencontré encore un prophète au Aebi Mate, au Aebi Kombo Nangate, au Amona Ipe Mamga na Mona Gite, place na Telemaki, a rendu qu'au prophète Zengai, Aebi Singan Zambazoro Bananga, que à la Kisio di Kambuana, ils ont concerné vie à mou. Ce que lobby a noté et que problème on est comme les Moutouana, na Mikolo ou Ezoya, Nzamba Lola Aozala na esengwata mukete envers yo. Parce que par timidité na ngele msusu na lukango na salango kwa na voix msusu na kindata na nzela ba bureau na mais lorsque na ki message wana na lobeke non na luka na salango ata na nzela TikTok Nzamba sunga message ekomela papa na biso fali pupa. En tout cas message o na saliango tout simplement pour que na se libérer. Nzamba Lola apambola yo, Nzamba Lola abatela yo. Onanga na sambeli vraiment Nzambe Lola a ça en sorte que non eloko wana ekomate, parce que oza mutu o batubele balandara batubele balingaka, et puis tu es une personnalité publique, disparition na yo to souhaitango pété to lingango pété. Donc c'est un peu ça le message. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne compréhension à vous tous. Merci beaucoup. Hier, j'aurais voulu le faire en aparté, mais l'esprit me l'impose. Vous auriez voulu avoir les docteurs Atoms en permanence, mais moi j'aurais voulu les garder. Mais je sais que son appel va au-delà de l'église locale. Garder ici à fil, c'est comme garder un aigle dans une sorte de cage. L'aigle capella est dans les hauteurs les plus élevées. Quelle manipulation. Si nous les gardons, nous allons l'amoindrir et nous allons les frustrer. Nous allons frustrer celui qui a placé en lui cet appel. Acceptons ces choses que Dieu est en train de faire. Ok. Car il ne se trompe jamais. Amen. Mais je sais qu'il n'a pas coupé les ponts. Il est toujours celui qui porte la vision. C'est celui qui chapeaute. Il ne m'a même pas donné le go de dire cela, mais je me sens la liberté de le faire. Au fait, en parlant, c'est vraiment pas de ça que je voulais parler. Je voudrais qu'on s'élève tous parce que c'est très important ce que nous allons faire et ce que je vais faire. Depuis 3-4 jours, chaque fois que je prie pour cette nouvelle saison dans la vie du docteur Atoms, deux moments dans mon cœur, mais c'est attaché à Maman Nadège. Le premier mot, c'est adaptation. Le deuxième mot, c'est frustration. Adaptation et frustration. Adaptation et frustration. Et ce matin, en priant dans mon bureau, j'ai vu une image étrange.
Je priais puis je me suis couché. J'ai vu un arbre qu'on avait planté à un endroit et on l'a déraciné. On est allé les replanter à un autre endroit. Et ces feuilles ont commencé à flétrir et même à jaunir. Ces feuilles ont commencé à flétrir et à jaunir. Parce que les racines ne prenaient pas. On avait l'impression que l'arbre allait sécher. Et puis une pluie est tombée. Et je voyais comme un fermier qui était à côté, on lui disait patience. Et je vis les feuilles commencer à reverdir et à se relever. Chacun compris pour mon fils, le docteur Atom, c'est Pasteur Nadège. Dieu me dit là où il les amène, Maman Nadège aura un problème d'adaptation. Apparemment, on dirait qu'elle aura difficile à trouver sa place. Très bien. Maman Nadège, on a un problème, mais il y a difficulté d'adaptation par rapport à non. C'est juste que Bazana passe na motema. Et du coup, ils auront du mal à servir Dieu. 3 mois passés, na ibisa bino marambo ya ndoto awa, ndoto na lotela ki na deja zo ko kamba adoration. Et ba invita ki soki na campagne. Du coup, alongole lambatika litolo polele. Mabele libanda, batu nyonso bakomi na deja. Je vous avais parlé de ça. Je vous ai expliqué. Effectivement, ils ont du mal à s'adapter parce que si on a awa, Philadelphie au place bawuti ba voilà. Lelo Atom Sakomi Mpongo. Mais tant il ne fait plus partie de l'église Philadelphie. Il est toujours titulaire. C'est quoi Lelo Akomi Mpongo? Moi mais les propos de pasteur Dalo à ça clair va propos est clair. Alors moi ba garder Atom Sunafi les exact parce que ça aigle faut international. Donc bino vous comprenez ba langage de. Donc vous voulez que c'est que non Atom n'est plus avec nous, c'est ça. C'est ce que bino bozo la boyoka. Mawengo yao. Wow.
aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata nzambe ya le nazarien